Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Ok, bonne tarde, bonne nuit, bon dia, sans oublier à tous les abonnés de VMAK TV et pourquoi pas à tous les fans de Maman Vérité Maquée, c'est Niki, la polyvalente 4 fois. Maman Kobo Sanate, Bakopé sa Zambé raison. Vraiment, na eko saluer Batu Nyoso Bolinga Maman Vérité Maquée, c'est Boyebi ke VMAK TV. Eza international ndeka na mesana ko yebisa bino lelo VMAK toza na kati ya wambo toye tourisme te toza ensemble na yemoko le grand réalisateur immortel Kabemba. Vraiment toye ko sa musala na yebi ke za bato ebele na page ya Facebook na nga bomona ki ba publication bomona ki ba fiche toyeli pe 100% bonzambe elongo na basali ya nzambe nyonso na kati ya mabele ya wambo. En particulier toye na musala ya apôtre Walo Muchenga, l'homme de Ezui, papa Walo toza na ye awa une semaine aza na 3 jours na Peniel pe aza na 3 jours na église msou quelque part. Donc musala toyeli lobi mercredi déjà ezobanda bobo sanate o s'abonner na chaîne na bino VMAK TV po ba misala news o tosa na kati ya wambo bokolandango na kati ya VMAK TV toza wana eza nango surprise te na basali ya nzambe oyo biso toyeli a na musala nkolo toza na évangéliste George Sala bokolanda émission na biso tokosala elongo na ye oyo azokamba église Campuda Victoria. Toza na pasteur Claude Kinkela, toza na papa Claude Kinkela, toza na pasteur Fils Ndondo, bokolanda biso, toza na pasteur Serge, toza na pasteur Adam, toza na pasteur Junior ya Morija. Vraiment ici on travaille. Donc toyeli ma sécurité, toyeli ko sala. Donc bozala wana toujours bolanda misala ya VMAK TV. Ici on travaille. Tolobi toye musala. VMAK TV de Kabinda akunene. Donc toye wana poto sala. La fois passée bomona biso na Zambie, okendaki Kwitu, tozalaki na Lubangu, tozalaki na Menong, tozalaki na Bengela. Cette fois-ci tolobi Wambo. Après Wambo toza na Kwitu. Sans oublier nazo dédié partenaire ya VMAK TV. Muto azo tindika VMAK TV po ekende liboso bambote belé na magie Aruna. Bambote belé bisiko zali pa magie bambote belé vraiment de sentiment. Bambote belé papa magie mbote nanga lisusu a méga de Newade. Bambote belé Patrick et maman na parabolique donc nzamba parabolique baza bandeko ba soutenir musala oyo Patrick maman na nzambe ya parabolique na kati ya wambo. Donc biso gi nzambe na Luanda na wambu tosaka na Patrick maman na nzambe ya parabolique mbote na ngana bandeko nyonso boza partout dans le monde. C'est de ma sentiment motema fils Kasongo na kokipe kobosa na yote mbote na nga na mama na ngai ma mère spirituelle Raquel Matumo na Blaise Christovan, mama Raquel, mama Eliane, papa Landu, mbote na nga nyonso ya consolation des familles et la restauration des âmes. Nzambe alola apambola bino sans oublier bokopesa Nzambe raison. Bye bye. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité.